Baka Tilombo telanga na Zandu e niveau komeli lelo. Zandu oyo buka betaka tolo buki Zandu kotongango. Zandu le komini esika basieke basokola na kati basi bamo kolala na kati bamo bazosumba. Zandu komi wese ya muto so ali kata Zandu wana. Papa soki na ndako papa ko la bana na hote digasto to papa soko tata ndako na ya boko lobana. Isi papa yo sengi o démissionner kaka olungwa papa. Yo su ne sika te na kata mboko Congo. Kale fasa. Pourquoi la kangaki? Boya yesa biso zoé. Distraction ya Tilombo, distraction ya scénario au ba sala. Pour l'actualité biso noto se plonger. Babo isoé, distraction. Zoé c'est qui? La Congo. Zoé sa nani. Ça c'est le côté. Zoé l'actualité. Tous les occidentaux et les orientaux. Pour la Congo oyo ko kabwana. Babo mabiso nyoso, boy c'est biso nyoso na Congo. Bon, biso style biso nyoso. Bongo bokabosi ko ndambu na bopesi Rwanda ndambu, bopesi Burundi ndambu, bopesi Uga. Soki bongo te. Ataba na biso. Ataba na biso Congo yokende te. Ata 1 mètre ko kindaka te. Accélérer, à préparer malamu. Kabila keno sala opération ba ojana. Ye, ata opération musu pour 2023. Kabila soldat. Alors Rwanda wa kota nzamba yebi fanga nyoso tout mais akala proposé to komela la ngoma ya suspect. Ezala pe ko to ba uta ninyo te daga biso, mais ye alanga ninyo le baki. Onenge na yebela kikendengo yaki na ndengo lobaki. Na nenge to betra ko maboko. Selo maloba na yo. Na nenge to yebela ki oza congolais 100%. O papa na yo abunda ki pona mboka oyo. Oyo ko trahir biso lelo. To regretter na yo mingi. Nazali Congo na kotika Congolais pe na okufa Congolais. Nazo répéter yango à chaque fois, même lobi na lobaki. Liti na nga na mboko ezali pe na ko sauver honneur ya Congo na biso. Nazali nationaliste ya makila. Ndenge Lumumba azali, ndenge Musée Kabila azalaki, ndenge ngai pe nazali pe na Congo oyo. Eza mabele oyo bakoko babotela biso batika biso na yango oyo. Tona mabele musuta oyo to kende ko sala soki ndeni. À part Congo oyo. Tokoloba pe na Congo. Na Angola kuna Congo koloba te. Oza kuna valete. Na France wapi ona valete mais awa ndepes mabele akoko na biso. Ngai mo pe Congo na mboka na nga na souffrir. Bon mengo siko ya mboka oyo ngai. Oyo tangami ke Congo. Monde acheche misu na Congo ka Congo oyo. Ke bon mengo tu ezawa ba arme ba sala makasi. Ba richesse ba ba téléphone makamutule bo emokezo évoluer na bon mengo Congo. Mais ngai mo Congo na kacha Congo ngo. Na setuvaka te chaque année, chaque mandat, chaque président soya. Donc temps ezalité. En plus nazolo balande konangai monsieur Félix Tilombo. Soi-disant chef de l'État. Un chef de l'État azaka homme de parole. Batonga mboka na maloba te. Misala nde fwe monanaka. Soki misala ezalité papa zwa courage. Ozamwa na mobali. Oh de ozui. Sala effort zwa courage ko démissionner. Nazo beta c'était mingi. Pour na organisation mboka oyo. Mboka oyo ko batika biso yo kutaki yango. Yo boko leka okotika yango. Eza mboka te baaki lopango papa na po oteka yango otika na ndambu na bopesa ba Rwandais ba Burundais na ba Ugandais. Bato azo bango chaque jour tongo pokwa. Nyoso yo omoni nde bakosala yango alliance bango wana. Nde ba camarade omoni bango wana. Congolais eloko te mais yo moni Rwandais, Burundais, Ugandais ndeko yo kosala alliance. Osko kolomboka azalika kolomboka. Nazole ba bien. Na pesa pena communauté internationale. Opinion mio so bozali ona bozoyo kangai. Nga na lobi boye. Surtout dans le les occidentaux et les orientaux. Pona Congo oyo po kabwana. Babo mabiso nyoso, bo extrémité biso nyoso na Congo. Bo biso to style biso nyoso, bongo bokabosi ko ndambu na bopesi Rwanda ndambu, bopesi Burundi ndambu, bopesi Uga. Soki bongo te. Ataba na biso Congo yokende te. Ata 1 mètre ko kindaka te. Na lobi boy, banduku wangu ya Est, Nord Kivu, Goma, Butembo, Beni, Ituri, Bukavu, Bunia, Kisangani, Kindu Maniema, Katanga, Grand Katanga. Na bambia message njo ya wei. Monsieur Félix qu'on a besoin ya kuuza mwingine yetu. Tena à bientôt là, biko na sommet kwa Angleterre, le 17 le 18. Ile sommet ko joko na kukabula mwingine yetu.
ngambu ya Ituri bale ba Uganda batwale nusu, ngambu ya Burundi batwale ngambu yetu ya Bukavu, ngambu ya Goma ba Rwanda bakila batwale ngambu batwale nusu. Naambia amusilale. Le moment est venu. En tout cas amusilale. Docteur Mugweki uko pa défenseur ya peuple ya Est mzima. Ambia peuple congolais bote mbiko kule Est. Basilale. Na interprète mai mushalala mushakufa. Amuko pa jua kuwa ndugu wa Kongomani. Uko jua kudefend inchi yako. Rwanda asikogopeshe wala Uganda asikogopeshe wala Burundi asikogopeshe. Na sasa waraia bote wa Kongomani wa Est. Mulamuke. Tuko hapa Kinshasa hatutabaacha, tuko parole moja, tuko langage moja. Juu ya inchi yetu haitaenda hata siku moja. Bakapenda tuende si bote comme ça bakamata ile inchi yetu. Par rapport ya le 17 nazo kanisa lisusu liloba ya Maréchal Mobutu. Il avait dit s'il faut coopérer avec les diables pour que non la paix revienne aux Zaïre, on va le faire. Biso pe na tour na biso to lobby boye. Congo ekotika la ini, Congo ekokabwana te. Oyo azana posa ya kokabola Congo, peut-être lupangu na yo o kendeki kosomba quelque part kende koteka yango. Mais pona problème à Congo tokotika te ata centimètre moko ya Congo ekende. D'ailleurs toko permettre yango te. Congo oyo azaliko tikala na S ye wana moko pe azana West à Congo. Donc là soki ozana posa ya koteka Congo luka peut-être elamano moko teka camion no teka mais Congo okoteka yango vraiment te toko soutenir. En plus to sengi ba ndeko na biso ba diaspora place bozali bo défendre Congo na manière nyonso. Bo défendre patrie ya RDC pour que no ba oyo bazana calcul na yango ba se retrouver na zéro. Na problème ya camarades aza liter ya makasi nyonso oyo cause nini parce que tozali ko lakisa peuple de quoi l'IDPS est incapable. Or oyo nyonso azalaki ko promettre bato état de droit échec, gratuité échec nyonso oyo na mai yango esali que non ye a se retrouver place wana mais lit toko tikate lelo oyo Rossi Mukendi il n'est plus mais combat ezali ko continuer. Lelo Thérèse Kapangala elle n'est plus mais combat ezali ko continuer. Yango to sengi libération ya Mulopo sans condition. Mulopo n'a rien eu na caisse ya Congo. Or on peut constater Kamere a eu quelque chose na caisse ya Congo mais lelo aza librement comme les poissons dans l'eau. Oyo Mususu Willy il a eu quelque chose na caisse na contribution ya Congo mais lelo yo azotambola librement mais Mulopo azwa ata 50 francs te place na ye ekokaki ko zala na makala te. Soki Mulopo aza na makala plus ou moins Willy Bakonga a se retrouver kuna, plus ou moins Kamere a se retrouver place wana na yango bandeko na biso ba diaspora to sengi edina bino tokomi na insécurité cause nini tozali kofongola peuple mémoire kotalisa ye échec ya UDPS. Or il avait dit le peuple d'abord. Preuve à l'appui Fayulu avait dit to bengana régime oyo pour que non Congo ezala en paix mais ti siko soit disant état de droit. Monsieur Kanambe on nous avait dit Congo hold up asali recherche, il avait dit à détourner mbongo ya Congolais. Deuxièmement, batanga ye na massacre ya deux experts ya nation. Troisièmement, lelo affaire Chebeya. Qu'est-ce qui manque? IDPS kangaye. Ah, nazo yoka batu mususu Zoé Kabila non événement. Et ça non événement. Kangande Kabila après savoir biso to comprendre que non état de droit ezali. Mais ce qui au kangi était c'est que état de droit ya lo. Hein? Donc kangaye. Zoé ne pèse pas. Non événement. Merci vraiment.
omoni scénario oyo ezalaka artiste comédien baloba salaka imitation de la vie humaine basali yango basali scénario batiango na scène mokili pe tali yango scénario tilombo asala eza scénario babongisaki yango. Pourquoi tosa un événement oyo eza ya élection 2023 toyoki déjà feuille de route oyo ya parlementaire debout ya tilombo asalaki tellement monte soki de côté wana bayeli biso distraction bazwe nani Zoé soit des alinga voyager son nini bakangi a partir aéroport papa yo anti Zoé soit bien bimala mboko bimate préfane Kalef Mouto asabi bakanga Kalef Mouto. Pourquoi conseiller na ye oyo il paraît oyo ka soit des coup d'état montage oya montage o bango basali balobi nini na ba téléphone na ye il paraît asalaka nde ba vérifier basolaka na Kalef asawa. Pourquoi bakanga kete boya ye sabiso Zoé distraction ya Chilombo distraction ya scénario o ba osala pour l'actualité biso noto se plonger baboy Zoé distraction Zoé c'est qui na Congo Zoé sa nani soit c'est le côté soit en actualité comment c'est possible baluka ba pesa Zoé en plein moboy o ya sala ngote na mboko wana ya distraction ça scénario ya Chilombo azwa Kabila fala kinga kati et akala 3 portes andoro ba madusu musu ya sala akala 3 portes bango ba yebi porte principale oyo ngana maboke bakota bakanga Kabila oyo bomi vie ba congolais pendant 18 ans afandi wana matata mponyo tale bela mbongo oyo détourna bukanga lonzo kuru oyo ngana se compétent boyo la biso na distraction Zoé c'est qui Zoé sala ministère nini Zoé sala nini distraction Zoé wane sa scénario Tilombo toyebi yango malamu tokota mambo Zoé te to se plonger nango te parce que actualité politique oyo eza siko na terrain eza ya cordon mulopwe oyo chapotaka Nyulus na place à résistance ya même ligne na yoki malamu te papa journaliste cordon mulopwe a violé moi cité Molopo a yibi mbongo l'état te Molopo a bomi mututa tubiembeli mais Molopo a lobaneka vérité o le kala Congo nde comme fraction ça dit la Congo solo bika vérité et fraction anera tomboki na beni baso boma batu na ba Uganda ba Burundi na ba Rwanda service à renseignement ne sakapi pour banda ko identifier ba rebelle ba ADF ba Mai ba M23 ba identifier ba wasakapi rien Kalef Mouton à son clavier ba mon akete oyo asasi il paraît scénario coup d'état na ba pela solo laka ba resistra ngote ka kabiso ba coordonnateur ba prendre sa résistance soko lobby Chilombo abo mamboka aner nyoso ba telemi okota la chambre balandi okende be balandi nde dossier basoli mulopwe ayibe loka mutute alobi ka vérité mboka ndenge so tambola et puis bakangi ba chance 3 places so botimeli asa lobby balongole botie pression boyoki bolo botie pression et puis ba conseiller Félix basa derrière ya dossier à mulopwe ayiba kinini ya Chilombo aboma kinani ya ba conseiller wana yango biso tant que ba résistant tolo bango clair Chilombo ngoga yango bilamba na yo ozotsa yango na saki de malembe na ba sapatu na yo na ba montre Rolex no somba na 2023 tika biso dans le calme mais loko yo soye la biso po biso to faire reculer Congo to tsa en garde bozwa mulopwe bobi misaye asa congolais asa musana ye asa papa asa responsable asa pe responsable politicien Bobby Misaye botika libre mais ceux qui ka bo saisir ye bon mon silence ya biso sa nguma total la ndenge ba landela ngo na niveau justice to monike bo sala biso chez Musenzi mutu azali kolo makambuse Martin Fayulu bokene na fade na saka na faden na Gombe bo pindoli mutu wana bokangi licho esili mais bilo boso ya boso luka bo déstabiliser
ba o baza nsima na ye mais biso toprépare face B. Face B la biso tosala yango na otia bilo garde même nga kutu bolukala bino ngai tokufa tozelaka kopola moto akufa banga ane sute boyebi yango ke meba biso précisément nga moko nde na sawa bolukala bino ngai na ba angle nyoso yango toyesa bilo bo se préparer po oyo biso tosala po na mulopo bokanga su biso o kabepe ye par exemple en complice na ma coup d'état wana coup d'état lokuta soki kabila pe na ebité molona oya loni aya suko pikola yango pona nini bon si tu le mois sur le molero nenga zawana et ça grâce à kabila mota sale ya zawana allez lelo bako sakete kabila nenga sala faire coup d'état lokuta banda kona ngai to moni ba service de sécurité to bato bazo ko asime yango eza bato kabila noma bango ko nomé anoma chef d'état-major ya force armée congolaise anoma bato tout la DGM anoma bato na côté ba ANR anoma bato na côté tout ya la police inspecteur général ya la police azawana motanoma eza kabila te kabila mais lelo yo na moto lo tamona na Monsieur Tshilombo wana garde ko wana général wana atamolaki na kabila zo atiki wana pour qu'il a servi Tshilombo moto wana fonction de ko asime wana motanoma eza kabila donc service de sécurité to mboka na biso moto bado ko asime motanoma bango eza kabila soit qui eza en complicité soit qui a pesa coup d'état et pas Monsieur Tshilombo akobenga attaque ko garde ko wana ayebisi etala terminenga moto wana mais eza question te ke o te alinga sa Tshilombo coup d'état kabila ko banga attaque Tshilombo mokolo moko o te boti ko kosa biso IDPS mais c'est Tshilombo Félix lukale ka moso ko kosa peuple a comprendre qui est Félix créatif Félix toyebi comprendre qui est Félix Félix ada moto lokuta notre camarade Mulopo dossier na yezali ke bakangi illégalement arrestation Mulopo selemi illégalement ayibi mbongo l'état te bayibi mbongo l'état ba mona na miso ba tambola ba yenga librement Mulopo c'est juste dénonciation qu'on dénoncer gouvernement en place où ils sont incapables de reprendre le peuple en charge. Ah ça juste dénonciation la monoko et botere likambo bazuba kangie illégalement nakata ane batie kuna to sengi libération ya Kodom Mulopo immédiatement asali nini Tshilombo bomeli onani Mulopo bomeli onani azuma sina yo ba Rwanda ba occuper mboka na biso ba Congolais jour et nous na partie est mboka na biso et bon mona bango te moto c'est juste dénonciation et comme que bon condamné ye bon kangaye un père de famille bon privé liberté to sengi libération ya Mulopo immédiatement place à qu'on vend na place où ya mérité te place à mérité za libanda à continuer bitumba oh to luka changement le vrai changement en tout cas na point à Kodom Mulopo to sengi libération immédiate et puis en tout cas ba peuple Congo botika bisote bokota makamboy tous la unis soudés bon soutenir biso comme il faut même et si quand Mulopo a détenu bon soutenir comme il faut c'est un père de famille il est privé de la liberté à cause de la dénonciation mabé il y a gouvernement en place bato Tshilombo bazu bakangie bako privé liberté au quelque part mais botika bisote tous la même morale parce que ici bakosi bato état de droit oh ba la démocratie à le kuta état de droit à le kuta ya munoko mais na misala makama misusu en tout cas papa journaliste oh ezaki na loba ngwana ko isa ba peuple Congo bozana na préparer mosika botika peuple Congo te bo soutenir biso comme il faut oh ezaki message na ngai na isa ba peuple Congo na préparer mosika yango wana merci ndeko na ngai ezaka passe mingi na motema moi koloba pona mboka oyo passe mingi po depuis biso ba congolais ndenge tozomona Congo boye ezopesa biso passe na motema mingi nazoloba nano ya liboso nano pona président mboka Félix Tshisekedi era yaki alobaki ke nazo changer Congo ezozala Allemagne ya mboka Congo kezozala ezobaloka Allemagne depuis lelo to bandi
ti lelo tovandi eloko moko natika komona Allemagne wana te. Ya mibale moko bemisaki yango na monoko na ye. Abaki ke Congolais nyoso akose retrouver na vie nyoso. Lelo toza wapi? Ayelo kwa ekozwa, ayeko signer accord sous na ba pays étranger oba bomaka biso, oba zonyo kola biso. Surtout la koloba na batu obaza lokola ba étranger lokola ba Ugandais. Bitumba oyo esalamaka na Kisangani ya 6 jours ezaki bitumba ya Ugandais. Bosiko oya kozwa lisuba Ugandais oya koter lisuba bango na mboka or ke biso toza na passe na bango mingi ndenge babomaka biso na Kisangani ezaki passe mingi lisusu oya kozwa bango. Bosiko oya lisusu kozwa lisusu ba Rwandais lisusu oya kotia bango or ke ba Rwandais lisusu pe babomaka. Siko oya kosala biso nini? Est-ce que ebaki Congo bien pour sala makambo wana ou bien otuna ki information na ba mikolo? Papa, biso toboy souffrance. Omoni nga kutu ndenge na zolo baboy. Maya miso ezotanga ngai. Po ndenge na ebela ki ndengo yaki na ndengo lobaki. Na ndenge tobetra ki o maboko. Selo maloba na yo. Na ndenge tobela ki oza Congolais 100%. O papa na yo abunda ki pona mboka oyo. Oye ko trahir biso lelo. To regretter na yo mingi. Papa, 2023 tikela biso ba Congolais to bunda na mboka na biso. O pesa pe biso chance. Olokolo koki na yo te na maloba na yo. Ola kinano Kinshasa Thompson à Kinshasa ekokite monani kutute. Ola kikeo nini bato ni banini babengi yango basoso. Basoso yango tomoni yango te. Sikoyo yo president Mobimba mbongo baibi mbongo ya Willy Bakonga epreuve kangela Willy Bakonga mbongo yango eza wapi? Mbongo kangela Kamere epreuve mbongo wana eza wapi? Batu nyoso bazoyeba bambongo wana ozo kanga bango epreuve na bango mbongo yango eza wapi? Et puis ezo sala servir au peuple congolais na nini? Pas eza mingi ngai makambo ya kotangeza mingi ya koloba pona ngome tozoloba kaka lokola ebike aswa ebi maloba o muza lobaka ke jamais trahir le Congo yo pe soko trahir Congo mabe ekozongela yo et puis sozo kanga ba ninga na ba Congolais po ba ebiso vérité ndenge bazomonela nzambe akobalukela ko un jour ozawana pour dibote oza yo pe Congolais lokola baninga ba Congolais bazo déclarer droit na bango oza ko kanga bango lokola yo kaki bakangaki ndeko na biso babengi molopwe oye ko kanga e po amoni mabe alobi yango siko so kangiye suka na suka okozwa nini ata lelo lobi okoboma ye suka na suka okozwa intérêt nini na koboma ye or ke amoni so mutu ayebi sio mabeke ozo sala boye ndeko na ngai changer boye okozwa ta maelite ozo mutu wana koma ennemi na yo na ndenge nini epi ndeko na yo papa ngai soki ngai ndenge na zaboye raisonner bien mandat ya 2023 tikela ba Congolais basala ndenge balingi o bakopona depuis baiba élection ya 2006 2011 na 2018 na ya 2023 suboya ko ibango na ba Congolais bazotika toujours na passe ele kwa nezo sepelisa yo moko sepela oyo yakiko sunga Congo to yakiko misunga o moko to yakiko sunga ba étranger likamona biso nini moko atolo bio mibeti tolo biso ba Congolais soko ndimaka ko boma biso poto kufaka po yo sepela jour na jour un jour pe oya yo ezali ozaona pour dibote nzamba ebi ke soki alobaki ke Congo eza ba Congolais il faut ba lo pona mboka na bango Kodomu le pa aza communicateur na kati ya lamuka asale lote to mona batu oyo basala mabe ya grave na kati ya mboko batu lokola ba Vital Kamerhe ba détourna mbongo ya mboko bakanga bango kutu prison esilate ba kondana soit disant ba 20 ans ba 13 ans mais simbate ba bimisi bango mongo lelo ye wana zo renie na poto doli makambo o azaka buku meshe ya Gombe abomaka kutu mutu bakanga ye et ce dossier on est suka wapi mais Kodomu le simple communicateur na la muka bokangi ye bokende ko sambwisa na sens nini do batikela biso Kodomu loko le utolo ba biso pe to kotika litu oyo te mais bayeba ke 2023 sani ni ekoka biso na bango to kosila na bango 2023 na musika te ata batu ba renie na tango mobutu bakenda ti lelo batu mususu ba renie bango pe ba renie mais bayeba ke ekosila na ngombule no kaka esila kanango mais babisa biso ka Kodomu le to aso na problème mususu te parce que ba miyibi abiro ba détruire mboko yo ba yibi lelo batiki bango donc ezala ba copie na bango basalaka mais Kodomu le ba sala ba copie na bango te azaka coopérateur toyebi ke bango bazaka ba coopérant mulopwe azaka coopérateur batuna coopéra Kamere o bakanga basuka ya wapi donc loko basala ba copie na bango batiki biso mulopwe na biso ane kutu politicien gravité communicateur simple à la muka. Appel à mbongo te c'est un locataire.
donc batika eloko wana tosengi kaka de libération ya cordon monopreneur eloko oyo esanga passe mpo na mboka na biso eza moko mboka na biso lolenge biso toza boye toza na kati ya mboka on dirait que toza bapaya mboka na biso toza na leta on dirait que toza na leta te leta na biso eloko moko te oyo ye azosala po epeze elakisa ke non aza chef de leta oyo azokonza Congo ya mibale leta na biso aza kopera munene aza voleur eloko amisa na kobakisa eloko nini ya mutuya oyo depuis azwa pouvoir oyo ye azosalela biso na kati ya mboka na biso tala makambo oyo ezoya na kati ya mboka na biso bato bazokufa partout lelo boye balobi ke non Congo ba divise yango par 3 banda bakoko banda bisimba mboka ba ancêtre mboka o bana mboka oyo Congo ekabwana te lelo boye Congo eya kokabwana ndenge nini s'il vous plaît soki omoni que non ozokoka te démissionner pardon chef de l'état s'il vous plaît bisiko zali soki ozoyo kanga malam so omoni ozokoka te démissionner tikela biso Congo biso moko peuple congolais to s'en charger to luka mutu oyo ya malamu asala nini amisa biso na mboka oyo parce que yo ozana posa na biso te ozana posa oboma Congo ozana posa ba Rwandais ba récupérer Congo ba Rwandais ba no diriger biso mboka oyo za ba Rwandais te mboka oyo ba ancêtre mboka bazali awa o bazo diriger mboka bisimba mboka soki bozoyo kangai na minute oyo botelema bobundela Congo bisimba mboka bisimba mai botelema nasengi pardon soki omoni kozokoka te démissionner omoni chilo monenga aza wana j'espère que otalanga te na TV ayeba yango ke ava akoma mokonzi ezaka ne biso oto bunda na IDPS ti abeta dame na mela matibo na 10e na saba nzete so da kana to ba image na regreta pas ni to ba image musute ti lo na tela bela boye on a ti mona collège na nzete tanga na passe mais oyo alongola kabila na pouvoir abula te keza yena bandeko na baluba te na IDPS o alelo te kabila ta seda nga mona masina mona chango biso kabila bimita voa ba Mamadou na bauta nini mbanzangu bakoya na king ya dans civil alors tu manière on a bien mais on prépare bien on a dans ça na toi na kabila sala ngo azwa ba ojana o ba o le ba komo benga ba policier a préparer mais et si mettre pour na chadar mais pour na ye aye ba que notre so boule que IDPS et là jamais kabunte et là pe ba o ba oti po loangete et aller ba congolais ba na ba zo pouvoir ba ça la marche na 10e mairie mais o biso to ça bela kana te zando ça 3 jours été katé chango wapi ngaba tout comme ça kaluka ezalaki ba ndeko na été accélérer à préparer malamu kabila que no ça opération ba ojana ye asa bo personnel musu pour 2023 kabila soda ana Rwanda o akota za maebi makamnyo surtout mais atala bo poso to kobela na ngoma ya suspect ezala pe ko to ba uta ninyo te zaka biso mais ye ana nga minyolo bate o asala na chango ayebi atuna nanyo partenaire kabila ayebi bakaka tilombo telanga na zandu e niveau komeli lelo zandu oyo buka ko betaka tolo buki zandu ko tongango zandu le komini esika basiege basokola na kati basi bamo kolala na kati bamo bazosumba zandu komi wese ya mutu so ali ngata zandu wana papa soki na ndako yo papa obokola bana na ote éducation to si papa msoko tata ndako na ya bokolo bana esengi papa yo sengi o démissionner kaka olungwa papa yo susu ne sika te na kati mboko Congo tika Congo to luka papa ako jeso Congo ezala maladie docteur a bien akutuba tonga azate mais tozi docteur a bien akutuba tonga po Congo ezonga ndenge ezalaki merci papa kanga bisaka na famille na yo boke kolia mbongo vandalaise